Ah oui, merci à tout le monde. C'est Tindeka toujours avec Yannick Topika. Oui, Yannick Topika. Ça toujours pour le même information qui t'a partout comme information. Mais tout ça déjà Royamba. Freddy qui met au soin par rapport à Masolo. Tout ça Masolo met au soin à Katia. Et puis merci à Vénanga Papi Kelly à Londres. Londres ne tombera jamais. Papi Kelly très fort. Riffet qui somme Riffet. Vénanga Kwame Chaka. Moté ma bijou tati à Londres ne tombera jamais. Et puis Élysée Matondo Maman na grâce. Malais de Londres les champions. Vénanga. Malais de Londres les champions. Malais de Londres les champions. Vénanga allez malo. Mais tout ce que bazana poto na botana Nistopika. WS ya Willisionga. Tantine Mado Mundeke. Nathalie Mundeke. Mon vieux tonton Diafro. Bokofo. Mais c'est le maire de Lille. On a travaillé tout ça déjà. Pour ça déjà na faut dire qui met au soin par rapport à ma solo. Tu peux accompagner bazana Jaël malgré Jaël qui m'a biso nga kolobate balancer pena zora kuna kwa bi Yannick Topika kota partout comme ndeko tota la biso bon comprendre que tout ça déjà na boulevard habito sola par rapport à celui taliban surtout balance ndenge za la rage ndenge lecti na ndenge partout quoi habito ça na faut dire qui met au sola par rapport il y a mon pas au monde naté par rapport à chaîne naé par rapport évolution mais surtout quoi ndeko tota la biso ça déjà connecté Ben Billy na Bruxelles bambote ne Billy quoi faut dire qui bonjour ouais ça va calé ah ça la réunion monde naté ouais Tenaza babulo boulot yo monde naté avec comme moi rare quoi moi rare parce que le roi n'a jamais pris à qui songi la même meilleure songi de l'année il y a vraiment et ça lui bien dans 2017 Freddy Akimbe songi mais songi ngo et bani déjà qui par rapport à boulot même sous ba songo ba tenir en rigueur na marana on susu o ngamo et talingate nous doit comme poste sur ça il on a fait beta comme Akimbe pour le pour Simba il faut Akimbe donc baromi ko kosela Akimbe makambu baromi ko lobaka makambu nyoso ka Akimbe mais le roi na ebike naza mobali ya batu naza na makambu na ngamu personnel donc qui parle na ngamu te pourquoi pas batanga batu musuka ka Freddy Akimbe moi te que peut-être pour ça ngani makambu blague te ngani makambu yo za makambu parce que makambu mais tout ça les missions pour laquelle avec yo vida nous on a soutien comment na mais ça boyo ya mangande bakomba makambo nyo stezo bima wana o ngamongo tu no kipa tango te non ta na ngai kaka Anya Star ipoyene makambo Anya Star oyo ayi a changer ba données ozo komba nazalo na tano ya kokipe makambo nae mais batum oyo ba osaba makambo yo montere yo moniken po site nae etalama po site nae batu bachangoka il faut betel solo ya Akimbe faut betel solo ya Héritier faut betel solo ya Karine faut betel solo ya Jaël faut betel solo ya Adams site aken yango wana ozo komba bolo bana ken amirano ko sana émission mo normal atanga ba kombo na bisoté asa même mission ma normal ke noté bon ken boy o mona ke atala maté il faut tanga ba kombo na bisoto to sila et ça prompte ya na gaza ute voyage na fali voyage na bali betalisque bino mokena wa ya ina nini yo le oni yo moni ya siga okena ina à part bilobela nous non te tout ça non peut batu au moni ngana na sengo moko boye là na zui muto to travailler na Anya Star Anya Star tara na zui muto parce que depuis Anya bani makamna ti lelo ningo ko sa ba émission na ba vidéo na ba nini azo fingate et puis conseil ngazo pesa eka ko kenina ba mafingate ko kipe batute yo sala boulot na yo mais ba vidéo na ezo talamati ngala site ngala tanga koma mutute to beta kal solo mutute ko ngamo ne makambo mais siko bato bakena otanga bakombo bato toi ne monter voyage heureux voyage en what Angola héros mais Freddy Akimbe to bono olo ba trop Anya Star par rapport yo moko ko sala mais forto zonga pa mano za ipo par rapport ba to ka pa lo bango et mais ngamo na ko kate même atana club on le na zaka Akimbe boyiba ou beaucoup msanga so célèbre Akimbe dans notre travail ngamo on est avec de la nation tonton banda c'est normal on est avec Yvette Kalombo on est avec Omba Potongo Matika Songo Batunyo surtout on tu vois sigo yo le belanga sigo yo na Force TV 243 Akimba Robundara et Modin omoni to banaki ngai Omba la Patrick après tu yo comme susu na Jaël ozo comprendre tu yo zwa après Jaël Akimi
te akimete asa o yazaka te asa yoni mto mo kim ça va te benen ozoko o comprendre les lorsqu'o anya tu veux comprendre que anya ne makambo tu travailles na yo on est là Freddy Akimbe est-ce que Mosso va nous bakana o kozonga ndongo zala kala ou Freddy Akimbe wana bien na zonga ndeni na zandeni pona zonga ndeni par rapport à Kazola na okeno Freddy Akimbe ka masolo ba so tu solana bata poto tu mba rentenga na yo na bien tala muto wa Anya Star o mona Anya Star o ya zaka ko kopé yo bi mu mutafulai biso tuto mona ninga chafu Papa Wemba grand star Roman ya monde yeba leleti na bashine bani parce que Anya Star mutafulai wana o comprendre oyo zo sikoyo Papa Chéri Binadam o que note bino tout bokomi faut botanga comme Papa Chéri po boleka bozo ba $100 ba $200 ba $500 voyager voilà oyo zo sous le roi de la forêt bano tout le lobo ça succès le roi de la forêt parce que Anya Star a pas meilleur blanc parce que là na juillet aiko sala ce qu'on a Force TV 243 et c'est le comme quitter il faut na célébrer il faut na sala fier il faut na ganga hein ata pour le bagage anya nem de ko tomola yo j'accepte oui regarde en solitaire non yo ga sona nini papa non yo ga sona nini bino ni nazwa nani nazwa nani na dans zote ba nsuba ozo ba mabuma parce que on ce qu'on a dit na anya azana tenti ana beauté ana santé ana taille ayebi ba bloko monyo surtout ça non beteli mabo na ko soutenir dans le mieux où yazo pesa na Force TV 243 ngaya kimbe fona zong selango masolo la pesa carré de là pour ani boge ga masolo la on les a maramna biso na ye na rôle ba maramo contrat na na émission te ngala odni to bita masolo ya Akimbe na Force TV 243 oyo administration etamolakana Ange Akimbe Idi Akimbe et puis na Kovo Akimbe. Mais est-ce que par rapport à l'Iboso pour mon bunda qui tout mon chaîne moi difficulté côté mais tout ba message nous wana na bandeli siko tout monde qui no makamto déjà serré elle na fond là site mba Liboso ba ibanga site yami balé scolaire na bandi Jésus Keneki toko au santé make balandi futi la Nzambe akaluka ba Trésor Malulu na verse oya maman Karine déjà bébé qui toko ba nane ba massa nyonso bandiko nyonso tout boza toujours pemé na Akimbe voilà sanga donc on a opé sa bango à sincère on ezoya ba choisi matata ba zeka luseka prêtre voilà sandi konde ya Adam Sulzolo aima kamna oloba Freddy Akimbe to sono moi question mo keye Freddy Akimbe ozara trop entouré na ba journaliste ba concert na ba si mais ozara pe égalité par rapport aux ba gel show na ba te ba baraté ozara pe na ba Anya Star ba journaliste monsieur Belé to yebi Freddy Akimbe to bomba tout le bango tout cela par rapport ouais bon comprendre toi direct ouais Freddy Akimbe ozara entouré ba journaliste ba si Belé to mona mais dégage ba dimsu ba baraté wana mwasi nanga maka mwasi nanga ko tsakina ba makambo te moni Jaël aza petite sœur nangai comprendre nataka Jaël mo te basé belé te senga na lubinete Jaël parce que kele non na Jaël ozoko o comprendre nga nalinga kozana batu o bazaka nanga so zaka nanga te na ko approcher opete moni batu makambe belé batu baloba wana bamona Akimbe bamona Akimbe na musika baebi oyo Akimbe azaka te baebi façon Akimbe se comporter te baebi vie Akimbe te baloba na bango kaka ozo comprendre bango tout baza ba petite sœur nazaka na bango bien nazaka tenter ya okene ba masolo ba gauche à droite et puis bango tout baebi ke Akimbe abala moi ça Akimbe komona Kovo Akimbe o azaka liboso Kovo VV Kanka l'international le logoma Kovo Akimbe Kanka international voilà. Freddy Akimbe tous on par rapport à solo italien actualité la monde déjà na Maroc on a Colin sur mon père manager et puis Domi qui là na raba ba mbotine beleka sénateur ba zola kaka pe na Maroc wana Gilles Roy itumbela petit na ngaya 4 fois Franck Ndongo na Tunisie d'ailleurs Jean-Paul Elessé na Luxembourg tabambo ngakenda Eva Chibangu na fait décider mutu nga kati ya palais comme tous on a par rapport aux appels musala oyo
concert na yo ndeko na yo grosse mollet to la photo et ça me partout est-ce que d'abord ezaki grosse mollet na ebité pour nga moni nga photo ma bien te na ebité so ezai mais so ezaki ye bon alors ba base ne ba créer rat so ezaki ye moi ma so ezaki ma grosse mollet a créer la base to bete ka mabou mais so ki ye pe nem da publier yango wana to be ma base makasi mais so ezaki ye te ezalika ki note o mutu na triqué mbasi mabongisa aluka mobala bien o enfant na ye atine la suba photo bongote pour nga na ebité nga vraiment donc ata moi sinanga na atirana okanga ba photo bonga tine na te tonga na kanga photo tine moi sinanga jamais mon ameso moene voilà par rapport à acte wana Fredaki mozo condamné bozo pesa ndekelo ngo bisa ndikola moso na déjà biloko wana lobi ngote soki ezaki mutu nde asalaki yango wana eko mabe ozo comprendre ebusana po awa to wana biso na ouais to na biso wana to comprendre soki ezaki mutu nde asalaki yango wana mabe mais soki ezaki ye moko mutu asali wana eza babeza asali te comprendre succès baluka yango bongo te comprendre aza déjà mutu asala déjà kombo mutu to ayebi grosse mollet totalaka lobi na biso omoni nga Kimbe soko koti na ba parcours na makambo nyonso to baloba sur Akimbe ezalaka Akimbe libumunye Akimbe kizengi Akimbe songi Akimbe sila voilà ba nyonso wana ba estima kaka osoko ban bazaka ko estimer mais en réalité ba yebi o Akimbe azate parce que ebele bazawana ba yebi déjà makambo na bango ba mitakana na bango ba buzoba na bango ba makambo bango ba salaka osoko ban mais Akimbe ye moko na bazwa une infraction te que note oui Akimbe nem da sali boy rien batanga ra kombo Akimba lobi boy Akimba sali boy Akimba ngalo baki wapi bo miselanga ba preuve oyo Akimba telemi azoloba ezate Akimba yaki na ndako ya nani po kene kolia na nani ngasi na ndako na bino comprenez que la Fredaki na nani on ngaki na olia oyo otuma msapi Akimba yaki na ndako na ngaya kolia c'est comme si n'importe quoi c'est comme si totalement bien ozo cibler sur la bien au cibler moi concernant moi comme ça le bas moi deux cibler na otango cibler makambo lo ba non même pas ngai omoni na bien batu ba estimaka pour Akimbe mais en soi Akimba za bongote Akimbe batatonaka ozo comprendre ya on appelle ce ba idée et na biso ba raisonner surtout za Akimbe zoba Akimbe kizengi Akimbe libumunye Akimbe songi Akimbe ndengolo baki wana asila bato baza ko estimer makamebele ozo mona parce que Akimbe za bongote nane pe waki songi ba famo bimi famo uti ko le kakala mettre moni ba bande ko na mingi pe wa komi moi bon ça vie privée bon to ko ta ba détail bande ko ba journaliste so moi comme pas système que poto mbeli to mona ba page be ba lobela ka wakano mo mina ai kuna bona o simbite ba kisongi ngai sikoyo omoni depuis ba makambo ibandi wana ti lelo et puis pourquoi na zolo baté pour ceux qui ya ngai na kovo donc il n'a pas battu ba lo baté et ça ma vie privée na nga oso comprendre il faut tikala ka ya nga bango pe na préféré vie privée na bango ba bomba yango ceux qui bazan bolingo c'est bon c'est ba boyani c'est bon ça sert à rien ya koleka la ngona ba page na ba émission ça ba audio on surtout on et puis ba audio on mona ba effecté pour ceux qui les lo ba tangote Akimbe là OK ko tuna koto oh non c'est faux oh et ça qui na bongote oh donc mona ki boyo benana pour rien ça sert à rien ba gérer makam na bango moko ozo comprendre ngai mana oninga ko tshali lobate parce que ngaza makam nanga ozo comprendre na makam nanga ba on peut pas makam na bango yo peut ça makam na ye mudamda makam na ye qui veut qu'on a respecter bande oui ça bien nga ki même go ba nga papa papa na bilo nyonso papa pacho refi ye ko to blague te papa pacho papa ba nani ba mati papa ba ya ba Ken ba Mike ya ba Karine ya ba Jaël ya ba Gloria ya ba nyonso ya ba Grace Demo tout le monde qui m'a par rapport à entretien de Freddy Akimbe mais ma fille va t'attendre va capricer mais le j'ai rabon on est
tenga Gérard bango ta tu faut dire Kimbe ozaki na intel wana to solaka na yete yo yebite que note bazaka les Kardashian na équipe nationale oyebi bien te sikoyo akimaka wapi voilà c'est-à-dire quoi na ba groupe na bango wana so wana mibale wana nga na yebi tosaka batu normal asola bango ndenge tosola normal tu vois ba makam na bango na linga kokota te ndebo bako akimo Gérard bango neni moi je gère personne. Et puis ce mutatou n'a pas ça mon conseil n'a pas ça conseil était parce que baza adulte tu baza tous à quatrième pouvoir l'air au yé ko linga oté mal bossa camion si ma micro ba informer bat donc il faut il logo yoza en pour ça donc moi nga na za temps on a été na Gérard pe bango te baza ba petite ce bango tout ba petite sœur non hier moi j'étais avec Cynthia Kapache dans le bien épais à propos ce qui va émission mon a qui au te que ngani habité Cynthia ko sala boité ils bien té tika ko lingaka kokota na ba besté na ba buzo baté yo sala musana normal de même pe na le ba pe na Jaël show Jaël tika ma morfinga ils bien té yo sala boulot ozo man nga depuis na bana musalo ba finga ngaka ngana finga mutute na finga mutute na gueule mutute na landa mutu na ninga mabete moi je suis toujours à Kimbe. Voilà. Regarde qui met 3-4 minutes par rapport à nos yeux dans la chaîne. Yo, Star, Anya Star, Yaka, Star, Yaka Nano, Omona ki, na minito yo. La site d'excellence, c'est la Force TV 243. Moi c'est beau, il y a poids, moi ça bat, il y a libala, il y a poids. Mais si go tala si go yo, n'engé bino bon ngaro ba travailleur il y a Kimbe, ça travaille à Kimbe té. Force TV 243, ça collaboratrice. Moi je joue yaka, abi bondinga na yeboye, Force TV 243, et ça site na biso. On a yé na travail. Vous comprenez? Ndenge ya besoin salaire, ndenge na besoin salaire, ndenge cameraman besoin salaire et ça bon. Gandam. Bonjour Anasta. Bonjour. Avec respect. Tu veux que ta femme mariée avec respect. Bonjour madame. Bonjour madame parce que bonne santé. Bonjour. Ouais, bonne santé. Santé que tout. Par rapport à l'évolution au bani boulot au internet. Internet c'est vraiment la bousso ba trop yo sa femme mariée au gérant on est. Non gérant bien que internet ou bien boulot ça qui femme mariée hein. Tant aux ça les choses qui femme mariée bien nini. Oh ça ça la moi na et ministre ce qui moi na nani faut que on anda kuna bino. Il faut s'adapter na makambo oyo okuti sika oyo kosala musala donc na yambe on ndenga bien na yebi ke ngai ba biloko esala makana na milieu wana na ndimite ke na osala ngo ko batu mingi bazobenga nga déjà na nga moko na osala ngo te na batu siko bazobenga nga o balinga ngai o penza bazana souci na nga po muto a conseiller OK na mabete fa linga yo il faut ça la souci no net télé réalité mon na sala ki ya na sala ba crêpe ezaki no balade boso na nga lamba na sala ba crêpe ser moko penza na sepela na makasi ko azwa ki ton na etaka muto azwi ton na ba unité na ya atindeli ngai message aipsina non moninde basala crêpe basala ngo boete et ça la penza bien ta expliquer nga ya monela ki na sepela na ngo mingi pe na zo ki ngo mabete po ekobakisa un plus na ba makamu na nga na musala na ngai pe un plus ta mususu pe ta mususu un jour na na projet ko sala un restaurant ou bien ko sala ba crêpe na tekaka na royeba te o mote bakisi da un plus atina nga image ta basala ngo ngasko na ninga bata bongo omoni mais tout ça par rapport depuis banesque papa déjà autant ya émission na évité donc to beta masolo wana te ngana osala ebika ke na osala musala ça s'appelle comme pression. Si il faut apprécier on pose musala o ngana lingi donc so ngana lingi ngo yepe fa lingo c'est comme ça. C'est comme ça mais par rapport à internet tout le monde que non moi ba rendre ça trop ba bis ko ba bis na ndenge wana fingi bi wana sali wana exposer ba photo et là on est ce qu'on côté apeka na sentiment wana pour na osa accrocher makasi
pena kota na biloko na te ponga na yeko sala musala na yeko mema ba information ya solo na ke na vande sika mo na ki bakata ki mutu likolo kuna na oya penza na longa ndako na oya ka te na zui caméra na zui micro ta kutu kuna bakata mutu likolo non ke de pena place bakata likolo ngo likolo ngo kata na ki mutu ngo aza na hôpital bo na ke pena likolo ngo kata na ende na zui penza ba information ya bien siko na ye na bandeko na biso oyo balandaka biso na mikili nyonso to bazali wana ko memela bango ko information non bomoni mutu wana katanaki likolo c'est vrai penza ke akatanaki likolo elekaki boye mutu akataki likolo et tout n'expliquer bango vérité. Moni, c'est ça. Tout le monde a moi waka comment émission était autre par rapport à Chauffeur Kim. OK, d'ailleurs par tiga c'est rapidement. Tiga c'est rapidement. Depuis regarder makasi mais Te na regarder makasi po. Oyibo e kalate. Bino ba émission tout non mon bino boyamba Anya Israël au moko. Anya asa bina bina sa comme chroniqueuse. Parce que ma solo ya ba JB ya ba wera besoin nango pourquoi? Botu na ye sens na ye okomi danseuse okomi chroniqueuse nene. Est-ce que okokoka okosala ngonen? C'est ça. Faut dire qu'il me tout aller passer jamais qui m'a passé na. Na bien. Lera longwaka et pas fait beaucoup à kotaka BCBG. Botu na rae. Olongwaka po anen a répondara. Alongwe BCBG à koti maison mais botu nié. Alors oui, mais hommes essayent école de danse. Beaucoup n'a pas de sous. Vous comprenez? Pourquoi yo tigi musique yo yé na école de danse boy tout on a répondu. Parce que là yo comme asigo yo chroniqueuse. Et puis quelque chose il faut tout naé. Parce que école de danse ne ke wapi. Bana jira onde nini. Comme maman koni. Bino bozo ke le ti na mutu lera bota mara. Na tellement na tout na bala tsaka yo. Voilà to tout na mamne bota ma to tout par rapport ya évolution ni ya comme chroniqueuse to soli na déjà mais faut dire que nous qui la souka ngana déjà pour chiter. Ba dédicace mo de faire tout batalo libana. Ba dédicace za nango écoute ya belete ba dédicace za rarake bato balinga nga mingi ba fa tiki nanga o bolo ba libumu nye o bolo ba zoba kizengi nga linga bino mingi o be bobe nga songi na linga bino mingi le rôle qui songi ngo na romi komata niveau et ça ngape bien j'accepte ngape ka kroni fois ti boyebi beauté ba chéri qualité ba jo makamnyo surtout na ça la beauté aussi la tête qualité ya mibali peza kaka landi futi la nzambe ya kaluka masala ngai na Italie et puis zeka prêtre Chancel Mbemba de Medieu Masalanga et puis choisi Matata Ange Céleste Yaouli Moucheni code mondial Madame Nanga Kovo Akimbe et puis Batounion surtout Baninga Freddy Akimbe c'est-à-dire Akimbe Zara de cœur on a bino Agnès laissé na Texas Motema ya Charlie Lubadika Bango surtout là de cœur on a bino et puis ces pays na Suède Billy Koulou honorable Zipembe oyo ya Jael Show voilà merci beaucoup comprenez que ça qui Freddy Akimbe na Mechanics Topera bibo sabone mais aux affichana ciao.